roulage sala musala dépendela muke zeleza muke sala musala contrôle tala biloko boy ça danger ça dégâts donc les pèse biso na mawa malheureusement pas profiter masanga zo uta ai papa masanga zo uta lufu da masanga ni mais ba whisky zo uta lufu ba sodo de zo uta lufu ye uta sanga na munene na bola na ba shona na ya munene na oyo zo ko ba yango isa mabe ça danger vous comprenez donc tout le suite à biloko wana na makaya na banini ne provoquer biloko bosko boy pas mon police. Ma pégi si biso sododo. Mais sododo ezoko takaka. Nga siko so na sombi sododo na meli. Bako kanganga muna sombi to mutakoti sododo baka. Keba. Ya moto senga boy. To lingi lisute biloko ekota po. Bolobe be bisabiso ba congolais. To boy na minga oloba te na zaki na mukira ya mwana. Naza na foti na fresa. Ana foti kwa camion. Mutaza na foti ngapo na kokwane mote ko. Mutaza na foti kwa camion. Oyende azolo passer na ba niveau. La ligne c'est la vous comprenez bien. Soki camion na yo eza malonga te ko bimana yango te. Ba chauffeur fo boye baka. Komelaka ba sododo te. Sododo eza mabe. Kolingaka te ko bimela mela. Netinga boye. Ngape na za chauffeur. La ligne te jamais ko mela bimela mela ka na sala bona compliqué la ligne mo côté. C'est les propos à l'aise la Congo la biso la UDC. Là aussi, la première fois, et simité. Deuxième fois, et simité. Tchamu Panzi, à Bomusse Moutoukanayu. Kowela, Ezra Soukate, Netibo, 4 minutes chez les biscuits, il y a nos en charge. À ce pays, elle est là, et Koufa, qu'est-ce que bon, à 11 ans, il y a des 4 plus 5. Skoboy, est-ce qu'il est à 11 ans, charge, nous sommes foutus à Bango. Donc, il y a une passe, l'État a aidé Bango.